23 na mboka Kinshasa na centre d'accueil Kimbangiste ya Kasavubu esika wapi ekosalema cérémonie ya baptême moko kati ya ba sacrement ya lingomba ya Kimbangiste. Na yango na kotika bino bolanda na Rokebinis. Yambi oya kondima bandimi ete bazala baye koliba yo mpe mpona elike na bango na mosala mwa yo belema pene ya bango tosengeli bango bolimbisi 29 Bobima Bolanda Ingasa mission 10 Bobima na Kisasu Bobogama déjà Kintambo 6 Bima Kisasu mission 8 Penda makolo moke okosi tosengi na basentelama bofokama Banganga Nzambe botelema na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Mosantu na mokanda mwa Luka mokapo ya 15 nzela ya 10 zomi na libwa ekomama boye mwana lobi na ye ete tata nasaleli likolo mabe pe na miso na yo lokola na bongi kobyangama lisusu mwana na yo te tata nde alobi na bawumbu na ye ete yaka na monkoto eleki kitoko noki kolatisa ye mpe botia lopete na mosapi na ye mpe sapato na makolo na ye mpe yaka na mwana na ngombe na mafuta mpe boma yango tolia tosepela po ete mwana na ngai oyo azalaki mokufi pe azali na bomoi lisusu na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Mosantu Tata Nzambe nkolo wa biso Yesu Kristo mpe Tata Simo Kimbangu Molimo Mosantu tala bana babino baye babetaki mabaku na ntina na mibeko miyebo pesaki biso kati ya lingomba mpona kobikisa milimo ya biso basili kososola ete babungaki nzela ya solo limbisa bango pepesa bango bokasi babunda na nguna Satana balonga ye seko na seko milimo ya bango mibunga te Mwana pe Molimo Mosantu amen. Batata pe bamama bino bozali bana ya ndako boyebi mibeko ya lingomba na biso tomelaka likaya te tomelaka masanga te toliaka ngulu te tobinaka te tosokolaka bolumbu te tolalaka bolumbu te totekaka te mpe kosombo mokolo mwa yenga tobundaka te toswanaka te mpe bongo na bongo bino bozali bapaya te na ntina na yango lingomba mobimba esepeli mpo na bozongi bwa bino na bisika biyebotikaki na bongo bandeko na ndenge tosangani awa toyamba pe topesa bandeko na biso mbote na kombo misato ya bule o kombo ya Tata ya Mwana Molimo Mosantu
Merci banganga nzambe bokwa kofanda. Tofanda kimia tozali na kati ya sakrema. Basekoki bazali bandimi. Matete bozali 7 bobima. Lutengele mission bozali mibale bobima. Kimbwala bozali mibale bobima. Baye bozali kokende koto zongisa bango koto yo ba pasteur bazali libre. Baselo. Oki bofukama. Banganga nzambe botelema. Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu, na misala ya bantoma to acte des apôtres, na mokapo ya zomi na libwanza ela mibale kino ya motoba, ola loba na bango ete esilaki bino kondima bozwaki molimo mosantu. Baloba na ye ete kasi toyoki te soko molimo mosantu azali, ye ete na bongo bozwi libatisi nini? Balobi ete libatisi ya Yohane. Paul alobi ete Yohane abatisaki libatisi na kobongola motema, mpe alobi na bato ete bondimela oyo akoya nsima na ye wana Yesu. Eyoki bango bongo babatisami na kombo na nkolo Yesu. Esili Paul kotiela bango maboko, molimo mosantu eye na likolo na bango, mpe basololi na minoko misusu, mpe basakoli. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu, tata nzambe nkolo wa biso Yesu Kristo, mpe tata Simon Kimbangu molimo mosantu. Bampate na bino bayokaki mingongo misusu, bakendaki ntango molai komangomba masusu po ya koluka nzela ya libiki. Sikoyo bayoki mongongo mwa tata na bango Simon Kimbangu molimo mosantu, baye epai na yo, yamba bango, pesa bango bosusuli pe bobangi bwa nzambe, pesa bango bokasi bwa molimo mosantu po babunda na monguna satana, pe balonga ye seko na seko po milimo mya bango mibunga te, na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Amen. Batata pe bamama, banda mokolo mwa lelo boyeba ete bozwi molimo mosantu na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Amen. Na bongo batata pe bamama, lokola tosangani awa, toyamba pe topesa bandeko babiso mbote na kombo misatu ya buli, o kombo ya tata, ya mwana molimo santu.
banda babotama bakoma nano bandimite bazwana libatisi te soit baye bawuti na mangomba mosusu ndakisa devir du réveil bampevya longo banzambe malamu kifukusa ekesege encore soit baye bawuti na bareligion mosusu pokuna bandimelaka nkolo iso te kazali mwana na nzambe ndakisa hinduisme bouddhisme islam ainsi de suite nde bawana ntango bayake pa na biso bakotaka na kategori ya balandi na bongo tosengi na sekretariat bokwa kobengela biso balandi to babili bakota na kati mpona libatisi. Merci. Kintambo bozali 12 bobima kisenso mission basere mo musali boso faki bazali sere makasi tata sere otala liboso ya faki masina mapela bozali 31 bobima Bongisa maneno la Pierre Blanc. Banganga nzambe botelema na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu na mikanda miye Matayo mokapo ya misato nzela ya 13 nzela ya 13 kina misato nzela ya 19 kino 12 baloma mokapo ya motoba nzela liboso kino 11 sala ya bantoma mokapo ya mibale nzela ya 13 kino 13 ekomani boye oyo akondima akobikisama oyo aboyi kondima akosambisama. Petelo aloba na bango ete bobongola mitema mya bino pe bobatisama moko kombo ya nkolo Yesu Kristo mpo ya kolimbisa masumu mabino. Pona nini ofandi kimia boye? Telema obatisama osokola masumu mayo mpe obila nkolo Yesu Kristo otia elikia na yo na kombo na ye. Tobondela. Nzambe na ngai molimo na ngai motondi na kobanga mpe kolenga kwete nazali moto mabe na tondi na soni na kotombola mongongo na ngai epai na yo, kasi lokola ezali boponami kati na biso mpona bokokisi mitindo miye tosengi na yo nzambe na biso okitisa molimo mosantu na bayeba mibongisi mpona kokokisa makomi, pambola bango, latisa bango bokasi, bakoka kobunda na Satana, pesa bango nguya, babomba mibeko mya yo. Tosengi bongo na kombo ya Tata, Mwana, pe Molimo Mosantu. Amen. Ndeko mobali, mpendeko mwasi, na kondima na bino, pe bobongo limitema epai na Nzambe, pe bondimi nkolo Yesu Kristo, toyambi bino na kombo ya Tata, Mwana, pe Molimo Mosantu. Amen.
Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu tokomi na suka ya cérémonie na biso ya baptême pour la journée ya lelo dimanche 14 mai 2023 libatse kosalama dimanche ezali koya le 21 na commune ya Maluku na badimanche ezali koya me baparoisse pe bacommune ya centre-ville ya Kotoyo 383 Saint-Elama 106 Sekoki 106 Sekoki Balandi 999 na kanisi na baparoisse bauti kotanga bachat tokokoma na ba 1000 et quelques lelo toyambi ba 1488 soki tosangisi na baye nsima tokokoma na ba 1500 nde tolobi commune ya Ntsela wana kati baza te na baparoisse na ye na ya Maluku bakoyambama badimanche ezali koya. Na komba tata mwana pe molimo santo ngai révérence urbaine Swalenge Bernard naza représentant provincial l'église Kimbangisi na ville province ya Kinshasa. Lelo ezalaki sacrement ya baptême. Baptême ezali sacrement oyo ekotisaka moto na kati ya lingomba, c'est-à-dire incorporation dans la famille chrétienne, dans la famille Kimbangisi. Lelo nde bandimi boyo banda babotama bazwa libatisite bakotaki na lingombo tobengi balandi basekoki pe baye bauti na mangomba masusu ndakisa katoliko missioni orthodoxe salutiste bango nde bakoti pe na lingomba Kimbangisi lelo pe basentelama baye bazwaki bateme Kimbangisi kasi babukaki mobeko ya Nzambe to ya lingomba na biso yango lingomba apesaki bango etumbu basali etumbu na bango babongwani nde yango lingomba andimi ayambi bango po ete bazongela misala na bango. Oui, basentelama lelo bayambami 383 sentelama basekoki baye bauti na église catholique protestante orthodoxe pe salutiste bazalaki 106 nde balandi baye babotama bazwa na libatisite pe baye bauti na ba église du réveil to na ba religieux lokola islam nde bazalaki 984 total général ya lelo 1488 wana pona ba paroisse ya centre-ville mais Kintsele na ba paroisse na ye bateme kosala ma dimanche ezoya le 21 pe Maluku na ba dimanche ezali koya. Donc toyambaka na mbula moko mbala mibale na mois de mai pe na mois d'octobre. Donc pour dire que évangélisation na Kinshasa ezali na bomoyi papa zali ne sengo na mayi lingomba Kinshasa zali kosala po na nzela ya baptême nde batu ya sika bakotaka elingomba ezali kokoma monene. Na baye bakoti ya sika tokoloba na bango babatela kondima na bango ya solo bandimelaki tata Nzambe Nkosi Molimo Santo ndenge balobi na Romains 10 verset 17 kondima eyaka tango moto azoyoka liloba na Nzambe. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus bien de Dieu. Bayokaki liloba batuti samaki yango lelo baye ko confirmer maye bandimelaki na nzela ya baptême parce que baptême ezali confirmation ya foi to acceptation de la foi yango awa ba confirmer kondima na bango ke bandimeli tata Nzambe Nkosi Molimo Santo bandimeli tata Simon Kimbanka azali Molimo Mosanto bazonga lisusu nsima te basalela bolingo mibeko misala devise lingomba na biso yangwana
yango papa Diangenda alobaki yango nde kokomisa bino bato minene. Donc baya kopesa papa maboko na lingomba na ye po ete lingomba ekomi na tournure moko ya makasi. Donc lingomba ekomi monene pe makasi. Awa mokonzi ya mboka tata Félix Tshisekedi Tshilombo a reconnaître combat ya tata Kimbangu na le 16 avril ekomi férié chômé payé. Donc lingomba ekomi so makasi koleka yango bango lokola baye to yambi bango nesengo bazonga sima te bamonanaka na losambo ya ntongo bamonaka na basoire bamonana yenga na babeko ya paroisse mpe basalaka bansinsani bacontribution nyonso ndenge tolandi na mateya lelo na psaume 90 verset 22 ete toofrir basacrifice na nzambe ya baction de grâce e na bongo nde nzambe akokɔta makambo na biso. Tango tozali kopesa ye makabo, tango tozali kosala ba sacrifice, tango tokozala na mpasi ye pa koya kosunga biso pe tokokomisa monene na ye biso pe totonde bino botondo. Merci bandeko balandi na confiance oyo bokopesaka biso tokomi na suka ya programme na biso nakanisa biso moko tolandi na bokebi nyonso mai nyonso eleki na kati ya cérémonie ya baptême na bolandi na biso tomoni ete na baye nyonso bayambami na mokolo mwa lelo balandi bazalaki 999 basekoki 106 mpe basetelama 383. Au total, plus de 1488 chrétiens. Bakoti mpe bazongeli kilondimi na bango. Tokomi na suka ndenge nautaki koloba soki bolandaki biso malamu na nsima ya kamera tosungamaki na papa Lando Alfonso nde na micro wa bino ndeko mama Fifi Ndongala. Botikala malamu nde tomonani na mbala ya nsima. Merci et au revoir.